Bandeko Balandi, 50 jours avec Christ. Tozo continuer deuxième partie. Voilà Mikolo Oyo. Est-ce que ekozala yaba tribulation, yaba tentation, yaba épreuve? 50 jours et pas wapi moto andimeli Christo. Et c'est reparti poto landa bongo sute masolo. Nzoka nde bato bayeba kite bakota kina zamba. Oh nzoka molimo moko eza koboma. Et combien lelo baza ba victime? Boni bakota ki babima kite batika la libela. Voilà un esprit oye ko dévorer. Ezo luka makila. Ezo panza banzoto ya bato. Liwa ya somo. Et le prince du royaume a se retrouvé na kati. Eko suka wapi. Susi wana zo ki mazo batela ka molimo. Toyebi lisolo malamu mwana mwasi oyo. Akati mobembo. Bakoti zamba. Balanda moninga na bango Grace. Moninga bamona kite. Nzoka ndenzela ko bima ekomi likama. Nakata zamba bakuti un esprit méchant. Nzoka nde molimo oyo assoiffé de sang. Aliaka makila, aliaka mosuni moto. Siko ye moko susi azomona ngo na misu. Amoni moto te. Tolo baboni monstre. Asimbi chaîne o ekangi babiteni ya nzoto ya bato. Aliaka bato, amelaka makila. Voilà deuxième partie, 50 jours avec Christ. Alukinzela yo ana ponyoki. I can't understand. Naso comprendre kaka te makambo. Why am I so Pona nini mwana ngai na baninga na ye nano basongi te. Balongaki ana tongo. Well, they're not bad. Sikoyo bazosonga te pona nini. Mokonzi. Eloko sikoyo tobenga ngo nini. Tolobaki no nzamba ngwe lokami. Moninga oyo. Naebiti suki likamne ekwele liye. Emenike. Honestly, Na yoki ondenge lobi. can't understand. Honnêtement naso comprendre te. Mbote na yo mokonzi. I Mbote. heard that my son went Noki out ke to- mwana na ngai akendaki chasse na prince. Bazongi deja? Maybe they are not. Ah. Moninga bazongi na note. Kaka yango nazo so na emenike ava oya awo. Bazongi na note. Est-ce que eloko kweli bango te? Tete na boyi eloko mabeko kwela bango te. Mokonzi. Sikoyo poni te totinda ba garde bakende koluka bango na I zamba. think that's exactly what I'm going to Exactement pe eloko nga na kosala. Bazo luka ba solution. Sa majesté. Prince asongi. Oh, nzambe. Babanda koluka ba solution. Balobi prince azongi. Sikoyo mama kobanga te akoyana ye. Atika na kimeko. Mama, poni kasi souci eleke bele. Okini lingo banini ko? Oh. Sikona lobela ngote po anini. O me on fait cette pression de tigelo ya za soute. Na lobi to solo bela ndeko na biso ka mobali. Alors, akei akosonga ateretera koya. Baso tete. Mama, souci pe le kateo. La bikeba na yokeba yo boni boyko. Souci le kate. Emeka. Bamoni eko aleki kaka démarche laisser passer priorité pressée. Lilobate, kokosolate, moufbate, kaka leki. Awa pe mokonzi afandi, ata la boye le prince. Emeka, why are you looking Emeka, like this? What happened to you? obimika boye, ozongi ka boye, eloni yelio. Alobite. What is the Oh, problem? mais c'est quoi le problème? Emeka lobela bisoko. Father, Papa, we were attacked by a monster. bataka kibiso na monstre. My friends were killed. Baninga nanga bakufi. I Hey! just managed to escape. Na kokinde kokima nga moko. Did that involve myself? Mwana nga pasa na kase ya bato bakufi. Zela nano. Sikoyo, na kondima ndenge nini kino, yote mutu omemeki na zamba po boma ye. His friends just to cover your sin. Sikoyo, obomi pe moninga na ye po se couvrir. To my son. Ozoloba na mwana na ngai ya mobali.
Your son was one of mwana na yo asalaki moko ya bamere abi na ye akokaki jama kokotisa na zamba nsima boma ye bongo azonga mpona kolela. Mokonzi sikoyo mpo nini te totindi baguerrier parce que tokofandaka boye te tokangi maboko mpe tozotala kaka makambo yango biso tosala eloko te totinda baguerrier bayeba nini eza kuna yango wana mpe nakosala exactement nakotinda baguerrier bakota zamba. Oh basoupçonne que le prince oza coupable pona nini kaka bino misatu yozonga bango bakufa. Oh opesi biso sango kasi baninga mibale babungi bazongi te eza pasi mokili nini ekondimela ye alors que aperde bameilleur ami na ye kozonga na ndako abiki bandeko kasi sango kaka basepela kaka katikati po katikati mosusu eza matanga asiretrouvaki na zamba makambo amoni somo adeze. Oui bayebisi kaka susi aye nanu te banda nazongi awa wapi ye abaki awa ya lelo abengaki ngai ke bakomaki pembeni ya mboka awa eske ongolobaki baye nanu te susi namoni na baninga ne ata moko aye awa te nazosala jete pesa na telefone awo abandi kotuna benga na telefone azwi ye nini yango koyaya loba soit éteint ou hors du périmètre cellulaire nzambe o nini yango kote mais numéro na ekangama telefone ezoleka te injoignable nzambe na ngelo mo ezosala mawa ko na comprendre te kobana na omwachi tina awa na boka na biso une heure kute ezebele une heure ezebele yaya ti sikoyo akoma kaka te namoni nakende sala moye naluka ye te oh zela na yo kala mingi te mboka wana eza mosika te fallait déjà koma ti oh continue meka susu benga ye mais eza nango so tete ekangama nango oza sûr Emeka ekomi likambo motema mwasi alinga banda abengaki akomaka kaka te voilà mwana mobali peut très déranger sûrement bandi kozwa déjà baide na mutu ke bazamba ngo toleki eske baleki nzela zamba te po amoni liwa baninga na miso na ye mais tolanda ye wana azongi na chambre azwaki papier asimbi crayon azokoma azodesine makanisi na eza nini atiela biso makanisi na papier bongo tokoyeba ye wana azwi crayon abandi kosala mwa dessin mais bato bazoluka solution bato babengi yo bakomi te bongo solution ngo na papier na crayon prince du royaume prince Emeka na comprendre abandi kosala dessin ya monstre moko boye ndeti kaka ke ase rappeler forme apparence ya monstre oyo azolia azoboma po ayebi ndenge bamasana ye bauti kokufa nsima na yango tolanda tomoni moto moko akoti zamba bandeko ezala zamba yango te posangwa mawa eza ke soko koti bima ya bomoi soki yesu te pasi voilà moto moko amesala na ye
mikolo nyonso akotaka na ye. Soki bilanga akendaka. Soki kobuka koni yango mpe asalaka. Soki kokende na chasse akendaka. Atali na pembeni amoni moto alali. Apusani. Atali malamu moto alali. Amituni ebandi ndenge nini? Moto ngone nani? Mwana mwasi. Zana kimia. Mwana mwasi zana kimia. Te. Nasolo mabete, Kobanga te. Yo nani okomi andenge nini? Osani miao. Malembe. Heureusement, arrête fait souci. Chima. Yo kati oké wa psychoyo. Na kena palais royal, na mona presse. Aroye bisanga eloni yeli mwana nga mobali. Na sana posa ya mwana nga mobali na tongo lelo. Yo zonga na lwa. Te jamais. Na kozonga te. Nga na zonga te. Esengeli alobela biso. Mwana na biso mobali ake wapi? Abimisa ye lelo. Tela. Mosusu te. Soki mwana nga bimite, na kozonga te. Chima. Mama Papa, mama yokela na papa ko? Obeke mama na bango kotu bokangete asi atomboki. Alobi lelo. Tina sokende nazosonga na mwana nanga mobali. Donc c'est na batu baboyi ko comprendre que prince azana ye innocent akimi koki mabateli nde molimo. À se défendre kaka. D'ailleurs vérité ndem te kote la moto malamu koleka. Na palais royal. Totala boye bamemi mwana mwasi. Mwana nga yaka, mwana yaka. Eloni yelie. Auti na samba? Suzi akomi na palais royal. Wapi nani? Zwa kote na kati. Moto babande kozela aye ya kolemba. Ya kobukana. Aye bandeko pe malikolo. Zwa kote ye kuna. Merci mingi. Ba merci ebele. Pese pe mbote na mama Merci. Mama nazako ya. Do batu mosusu babiki ko? Metolobi kaka. No condoléances. Mawa mingi na ba oyo bakota kizamba lelo esi bakenda na mokili bawa. Motazo bete na palais royal na mvulu ba. Malembe mama. Mama ota. Nani na mona igwe. Malembe ko ba malika mnini. Nakiko mona igwe. Mwana na ngai. Abiwaki lobi. Bala moko ti sikoyo. Eloni yelie. Nazo mona ete azosonga te. Soki mwana nga bimite ba ko mangai. Mwana nga bima. Igwe. Bwebi nga lisute bobo selinga. Ngana sa mama na okena. Nga mama na okena. Namona igwe. Mama malembe ko mama ota. Calme l'entraînement. Vous que maman boy kutu bo simba te bo tuna te. Très fâché. Ce qui moi na bimite bozana ngambo. Igwe. Oyo est très sérieux. Sikoyo moi si abande koloba nini ke baninga na mi balepe ba bomi bango na monstre moko pe selon ye moko na bango ya bano bakufi azalaki mwana ya ministre. Sikoyo tokoloba nini sikoyo bakestion komi ebele ezotunama oyo esengeli bapesa ba réponse surtout expliquer nini mokonzi nakanisi susi na biso na ntango oyo efale ezala ndenge nini tokoki kolongola monstre oyo na kati ya masolo oyo mpe na ndimi question tosali yango bongo tokoki korépondre na bakestion nyonso bakotuna biso. Igwe nakanisaki olobaki okomona baguerrier lelo ebongo ti lelo bazoya kaka te oyebi ya bafandi na babisika ebele fo bakangisa bango moko topesa bango ntango bakoya certainement bakoya.
chérie, I've sent some people to natina ki bato baya na motuka na yo. Est-ce que bakoya pe elongo na baninga na ngai? Oh, zana kimia, kisa motema. What happened was Ouais, salami, ezaki fota motute. Ok? Remember, I lost Kanisa, nga pe na perdre baninga na ngai. You saw Ogena's mother there. Omonaki mama na okena. She believes I killed Andimi ke ngam na bomi mwana ye. Why does she think you killed Sikoponi andimi ke yo bomi mwana ye. I don't know. Nayebi na nga te. Maybe because Peut-être parce que I just don't know. bon, nayebi ka te, nayebi te. You don't know. Oyebi te. Susie, Ah, Susi, est-ce que nakoluka eloko ya kolia to eloko mona bongsela yo? I'm not hungry. Te na sansala te. Ah. Esengelo lia quelque chose, hein? Can I borrow your phone? Call my dad? Est-ce que nakoso téléphone abenga papa nanga? Ok, ça va. Malembe te, mekata kolia ko pardon, ateloka mokie. Babondela ye. Nzoka somo ya zamba. Ezosongela ekino lelo na tango yo. Ina tango na asali nini abengi. Susi. Ah, yo. Osolo banini wana kwa Susi. Eh? Oui, Susi na soyo kayo. Sikoyo. Ozoloba mwana ya honorable ministre te wa kufi? Eh? Non. Wana eza magam na kondima te. Eloko nini memaki yo tina mabele wana na zamba wana to na mboka wana. Susi eza boye te Susi quand même. Je vois. Sikoyo yoka ngai malamu. Nalingi ozonga na ndaku lobi na tongo. Pesa la sûr que ozonga na mwana ya ministre na yo elongo. Tala sala sûr na bandeli ozonga na mwana ya ministre nzela moko. Buso batonini. Hey, balobi zonga na moto mobimba. Priska. Papa na Yesuzi alobi malamu. Ngambu na yo omemaki mwana ministre. Olobi ke mwana ministre akufi na zamba sans trace balie ye na monstre longola makambo wana yela biso mwana ya ministre mokonzi atindi baguerrier ba elema oyo baza na unité d'élite na garde royale bakoti zamba balingi basilisa likambo ya monstre oyo alielie bato pe bato lelo baza na ngambo. Bandeko nayebi te soki makambo yango eza ya minduki na ya masasi po ndenge monstre oyo azolimwa azobima azopanza suspense bango wana bakoti zamba soki bakolonga balonga kaka po daye eza kimia ya mboka nde bazoluka. Et voilà toza na filme na biso 50 jours avec Christ. Nzoka nde na kati ya zamba. Voilà bato mingi bakota me babima te. Voilà bato oyo na esprit ya bitumba, esprit ya combat, esprit ya kolonga, esprit ya victoire. Bakei po basilisa monstre moko. Bakata ye carrière. Baboma masolo. Don't go alone, cause it is filled with danger. It is filled with strange things. Ah, bandeko yango masolo oyo na kati ya zamba oyo ebanda kala po zamba ya batu zambe salama na nzambe. Oh, mais boni moto to esprit ekota pe banda koboma. Ah, c'est que le soleil sa molai hein. Molimo euta nde wapi? Ndenge nini monstre akoma na zamba lelo batu bakomi kolela.
Tozonga nzoka le prince Emeka lokola soki papier na crayon abandi ko dessiner alingi ayeba soki akoki ko répondre suspense nguye bimi na papier nzoka nde abengi molimo mobima na papier a dessiner nzoka monstre ngo soko dessiner na molimo elandi c'est grave banguye betiye alors kaza na kati ya palais royal nzoka bato mosusu nde bake koluka monstre ngo na kati ya zamba bien armé jusqu'aux dents. Nga pe na souhaité baoka bonne chance peza zamba oyo bachasseur babikelaka balukaka bibwele eza zamba oyo pe bato akoni bakotaka babukaka banzete babikelaka na zamba oyo ebandi suspense yoka ba phénomène tremblement de terre keba simba tremblement de terre ekoti baguerrier bayebi te nzoka bitumba molimo masasi na minduki yango te ebandi na batremblement bete licence totale. Qu'est-ce qui se passe? Molile ekotaka te molile ekoti na poisa molile ekei bandeko bete licence kasi totale siko koboma molili na licence. Commandant. Oh, mon commandant, leader. Oh, molile ekotaki awo. Oh, le phénomène Todine. Quoi vous? Moko abungi. Babado benga. Mibale babungi. Babado benga. Nzoka somo. Na moi seconde kaka molile zokota mibale babungi. Asa wapi? Disparu. Babomaka nzoka molimo na lisasi te nzambe na ngai tomona boye suzi mal à l'aise. Yeyo amoni lisusu amoni molimo ngo eyeti na kati ya palais royal oyo nani asali dessin le prince Emeka ayebi ndenge amonelaki ye a reproduire dessin asali monstre amemi chaîne na loboko ya mobali na loboko mwasi moto akata ezotangisa makila. Suzi. Bébé, c'est quoi? Les comme nini ko? Ni na zolanda yo. Ni nelandi yo. Namoni. Elilingi anini? Wapi? Ezalki kaka ya monstre namoni ye. Monstre. Monstre oya awa te. Oyebi monstre te ndeni oyebi ke oya awa. Zala telenan. Ye patali. Amoni dessin. A retrouvé monstre na dessin oyo Emeka sali. Ozwi loko wapi? Nazwa nini? Ndenge nini ozwi image oyo? Bébé. Oh! Et ça m'a raté. S'il te plaît, chérie. Oh, alingo comprendre été. Pendant ce temps, Igwe Nabapaka, bazoye bate solution ni bapesa. Ba paka nazana confidence. Nandimi sami ki attaque loko wangu nyonso oyo tozomona ezali. Suka nangwa kokoya. Pe baguerrier bakozonga na victoire. Ouais, ya solo. Wana doute ezate. Kasi eloko nazo comprendre te na kati. Eza nganga. Ezemo azana idée te makambo ndenge zo salema. Est-ce que banzambe pe bayebi na bango te makambo zo salema? Igwe tala. Ni nango. Igwe tala eza presse. Ayebi loko na likamba monstre oyo. Yende mutayebi. Abandi kwa kizena ndi prince Emeka. Mbano. Na terrain soka bato bakomi komona ba phénomène. What was that? Ezaki nini wana? Wana ezaki mystérieux. Somo. Fina ngamo bimbelo kwa ndengo ni salamelanga te. Mbala moko moye komi butu. Na kanisi. Tozako
que tozobonana molimo moko eza très terrible. Something we fight. Tela soki tozobonana molimo tosala minduki oyo tela masasi oyo mo komanda nazobanga komanda nalobi tozonga na biso te. Be courageous, my Zala na courage, zala mobali. We are the great warriors. Tozali ba grand guerrier oyo ya royaume na biso. Tozonga pona nini? That thing cannot scare us. Eloko wane ko bangisa biso te. We will confront it. Biso te ko bundisa ye. How do we confront Siko to bundisa ye ndenge nini komanda? the jinx of not being brave? C'est parce que kozwa courage nezo zanga biso. Nini kaka wana fourmi kaka yope na fourmi ko mobangisa. Oh azoboma fourmi azokende kaka. Bazotala guerrier azoboma fourmi. Ekomi araignée. Agneti araignée. Makile tangi. Makile panzani. Bandeko ekomi somo. Nini ngoko nini zuyo Ganga araignée koti na nzoto. Atamboli na motu na mabela koi. Moto mbala moko apoli. Suspense. Bandeko lenga masolo esili. Oyo tomoni eza grave. Kosuka wapi? Nzoka ezemo lito ya banzambe. Lisu ya banzambe, mongongo banzambe. Wegugu. Egugu. Idamili. Bandeko abeti ba formule. Nzoka makambe zokoya lokola ezemo lobina note. Mboka pe bazana likama. Mboka pe bakozala na sécurité te. Donc ça makambo mosusu pe banzama mabele balembana komona pe koloba. Seke likambango lekeli na banzamba mabele ondenge nini? Ezemo abandi koyoka. Come again. Come to see it. Loba lisusu ko loba. Bande ko tali biso te. Nguya bandimelaka bango yango. Eza d'après tradition na bango. Ba pesa kondima na nganga na bango babenga ezemo. Yende ayokaka banzambi. Mina kama kasoki banzambi bango pe bakosi bazaka banzambi. Phénomène nzoka. Ba guerrier bakoti. Est-ce que bakozwa terre babete masolo bazomona? Est-ce que bakobima vivant na kata zamba oyo? Et si kawapi refuge, il y a un monstre assoiffé de sang. Et Amélie Makila, allié Mosunyamoto. Nzoka monstre nda fandiawa. Bakake, Mopepe, ba ouragan, ba armatan ezakobeta. Nani bamoni monstre te me bango déjà babandi kokufa. Bakozala combien bamona monstre en face? Pour nombre ezokita. Suspense. Oh, nini kaka mimonisa wabima tomona yozo banga. Nazomona nyoka zoloba. Nazomona bino bozobanga. Pe bozana confiance kati na bino. Ndenge nini vraiment. Boko bika liboso kanda na ngai. Bozo message na mboka na bino. Na ye kolongola bato nyonso bazana bomo ina mabele na bino. Message na ngai boyo bisa bango. Mote pela! Feu! Coup de feu! Coup de feu! Babomi nyoka te? Babomi ete? Nzoka ba phénomène ekomi boye. Anakonda liboso na bango zoloba.
Emeka papa eloko nini ozosala na dese wana papa nayebi na ngelo kote na monstre wana sheri ozondimela te sikoyo osa nini wana osuspecte nga namonaki yo okangamaki na image oyo na chambre na yo ozango ndenge nini ndeni ekoteli yo nalobi nayebi eloko te sikoyo okatisa nini sikoyo yebisa ngai te yo presse répondre ye nanu ndenge nini eza maboko na yo oyebi nga mpe nakoma osuspecte yo ndenge nini kaka yo nde motu osurvivre na zamba na baninga na yo nyonso bokendaki ataki ye bino nyonso ndenge nini yo kaka obiki okanisi mwasi na yo oyo azosuspecte yo te Emeka papa soki eza na eloko moko oyebi oyo esengeli biso toyeba lobela biso sikoyo oyebi nini na monstre wana papa nayebi na ngai eloko te na jure na yo papa nayebi eloko te nani akondima image yango kaka tomoni na zamba mpe realite mosusu bato bakendaki na minduki bazokufa avant ke bawanda bitumba suspense na bien baninga bazokufa est-ce que to continue ka boye bato bazolimwa wana nakonda wana za normal te sikoyo eloko nini sikoyo esalami tokota boye to bano mona bakonsekansi oyo nini yango tosali mon commandant toko continue na voyage oyo te tosala nini tozonga ndako esengeli tomona igwe tozonga voilà leader alobi nzela oyo mission oyo eza impossible tozonga topesa kaka sango mais nombre bakendaki yango te zongi qu'est-ce que c'est Otega na comprendre openza malamu te olobi nani yango wana alobaki ezalaki monstre to ezalaki nyoka Sa Majesté ezalaki nyoka est-ce que olingi biso to comprendre ke ba créature baza mibale o baza koloka na zamba wana na monstre na nyoka exactement boye Sa Majesté mais nyoka nini alobaka na mokili oyo ndenge nini lokomi na kaya kolobaki nyoka azoloba nazoloba boye paka tala falozala wana omona makambo tomoni nazoloba verité bapaka makambo eza différent na makambo nyonso na mona mokili oyo ekamusi ngai Sa Majesté tala okoyoka mongongo ya mwasi ezoloba na nyoka mokonzi olobi mongongo ya mwasi oui Sa Majesté nakanisi confusion ya kaka makasi mongongo ya mwasi elobi na kati ya ndakonda sikoyo awa masolo nini tozobeta awa bon bapaka soki bosunga ngai bosunga ngai nayoki ezemo eloko nini olingaki oloba libanda kuna parce que ngai naza na likambo na nani igwe tika nalobela yo solo igwe nalingi otala na pase na yo zonga kanisa likambo esalamaka entre yo na ekema iroka azali moto ya ekolo ya imwada nayebi susu te mambo ozoloba wana mais ezemo ozolobela ekema ndeko na nga ya mwasi oyo abunga mystérieusement il y a des années tiroka nazolobela nde ndeko na mwasi igwe aza na likambo alobela biso ayebi ndenge mwana mwasi wana bunga est-ce que aza na likambo na makambo sami lelo igwe nalobela yo igwe
Yonde meka tala nano na passé zonga. Yo lobela biso. Nine yelaka mwana mwasi wana. Ok, ça va. Nazalaki na bolingo na mwana mwasi wana. Pe bolingo yango evandaki esalaki mwa tango. Esalaki mwa tango. Bazoyoka mokonzi. Sima nango akomaka na zemi. Pe papa nanga lobaka histoire. Yoka ngai te nalobi malembe yoka ngai. Esengeli otika kolela. Nalobi te geno eloka mabe sukisi mokili yango yo. Te kolela te. Mokonzi yeyo nzoka tango azalaka jeune homme. Azala no prince ya royaume. Ozo ba boy point nini ko mon prince nazana zemi na yo. Sikoyo obalinga ite. Zemi yango totia wapi? Ekema malembe yoka ngai. Na comprendre yo. Kasi eza raison te quand même olela kaboye. Réalité zake na wanga ni zemi te. Ngana kozala wana pona ndima zemi oyo. OK? Yebisa ngai. Sikoyo osala ndenge nini kasi? Nani asa kuna? Papa. Ezangai. Nani kuna zolela wana? C'est quoi le problème? Papa, je sais toi sur la kaka. Moi les solo. Mais motazolela pona nini? Nazoyoka ndenge motazolela. Mbote na yo mokonzi. OK, mateli kolo, yaka. Yaka. Histoire bandeko c'est le kaka là. Le roi Vandi azo rappelé biso masolo. Tozolanda na bilili, réalité ni nesala kike lelo ezemo alobi nganga. Nganga monele kutu alobi mokonzi lobela biso. Ah papa, je suis désolé. Ah aza mosi na lingi kasi. Mais nazaki na posete na tieze mindengwana. Ah na yebi. Osalango expressément te. Yangwana esengeli yo ozwa mwasi mosusu libanda ya mwasi oyo. Parce que asali mbeba liboso na yo. Mwana ngai. Peut-être eza boyendo lingo bebisela nga image ya bokonzi na ngai. Te papa. Kokase mama ndenge wana te. Mais papa, ndeni ni na bebisa image na yo. Na fingisa yo papa, non. Oh esalami ezaka ka accident. Alors, oza na posa oza solution nini sikoyo na likambo oyo? Bon, nalingaka ekema. Pe pe nini? Nakanisi ozoloba nanga te keno okobala mwana mwasi oyo ekema. Olie obala mwasi oyo biso toponi pona yo. Olie obala ugoma. Tika na lobela yo. Eko simba te na kati ya royaume oyo. Jamais eko simba te. À moins que olingi quand même oboya ton na repesa yo. Tete papa, ton te na lingi ton. Na lingi nazo esika na yo tango yoko kende. Dans ce cas, esengeli to longola zemi wana ebunga. Pe zala sûr que motu moko te ayo kalisolo. Nalobia zemi wana kufa. Il y a un problème papa. Problème nini susu? Ekema o nga na yebi jamais kuta kolinga kolongola zemi wana to abomango. Jamais aolinga kuta kufa na ye kasa eloko ndenge wana. Ha! Dans ce cas, nga na osala ngo na ndenge na ngai. Mbala moko mokonzi abengisi mwana mwasi aye de force. Bino bokende. My prince. Mon prince. What have I done? Mabe ni nga na sali. What have I done? Ni nengo ko na sali ya mabe. O sali mabe nyonso. Okanisi ke okoki kotia mwana nga na motambo tango zuzemi na ye. Mwana na ngai sikoyo abebisi likambo na mwasi oyo akozala la reine ya mboka oyo. Webi makanisi na nga liboso ezalaki na boma yo. Nini?
kasi eza motema malamu ya mwana nga mobali nde abondelaki mpo na yo. Bon, asengi ke tobatela bomoi na yo kasi toboma mwana nsima kobotama na ye. Yango wana okovanda awa kino yo kobota mwana mpe okobomba ngo ekozala sekret mpo bato libanda kuna bayoka te bayeba likambo oyo esalami awa te. Okoki kokende na yo un jour kasi okojire nanu ke okoloba jamais lisolo oyo na bato te. Mokonzi ozoloba nini keno nga na kozala awa kino na kobota mwana? Tala pesa mwana nga merci po asali kozala toujours en vie kino na tango oyo te. Bakangi mwana mwasi en otage. Garde bolongola yao esengeli bamona nanu mwana bota mabongo baboma mwana batika ye en vie mais agire ka kobeta lisolo oyo te. Mikolo wana tolanda mon prince. Likambo nini ko eza ndeko na nga ekema banda mokolo akendeki na wenze azoya te azozonga te. Oza moninga na ye eske eza ndenge nini? Nga mpe namoni mpe ekema te 3 jours yango oyo. Zela nanu zela. Elingo olakisa ke abungi ndeti kaka abungi. Sango tamboli ekema disparu. Ok, ça va. Webini tosa sikoyo zonga na ndako nga moko na ozwa makambo na charge na ngai kobanga te zonga bandeko batuni prince tozomona ekema te nzoka na tango yo bavandisi ye na palais royal bakangeli ye abima te. Eza ba masolo akala nzoka mbeba eutaki na mokonzi ye moko. Nzoka masolo akala lelo eko frappe mboka mobimba. Awa mokonzi ye moko coupable mbeba na ye luki makambo ye pa gozo tumbo azobeta lisolo biso tozolanda na bilili. Après cela zeme komi na suka ba douleur d'enfantement bandi. Mais ndenge nini mokonzi oyo asalaki boye zemi monene amemi mwasi na zamba kaka bango mibale na pasi ya kobota. Me nani nabimisi na palais royal mokonzi alobaki boye te tatane alobaki okovanda wakino kobota. Me tomoni kaka si abimi deja prince abimisi ye bango mibale batamboli pasi ya kobota na kati ya zamba. Eza masolo oyo eleka likolo makambo oyo nde lelo bato mosusu ba innocent batangisi makila. Me tomoni kaka mwasi pasi ya kobota ekema ntango akomi na zamba akoki susu te. Nzoka douleur d'enfantement mbala moko aboti mwana. Nzoka le prince azoyeba ke soki mwana abotami eza po avivre te. Famille royale babongisaki mwasi mosusu lokola likambo komi boye tobatela kaka bomoi na ye kasi mwana nde toboma ake kobotama na zamba. Prince azaki na posa ya bolingo na ye bolingo eboti mwana kasi mobeko ya mboka en tant que prince akoki jamais kotia zemi abota mwana boye. Ye mokazwi mopanga mai na miso alela kasi asala kaka un chasseur makambo yango ezalaka ndenge wana un témoin des événements moto moko mpe amoni makambo yango ndenge ezosalema soki moto akopanza sango ekozala un chasseur apusani atali amoni prince na bango osani nini bino bato oyo azwi mbeli mopanga ekotie na lisu prince azalaka guerrier wana eza action guerrier kaka osala
abomi moto. Abomi moto. Eh, bandeko mwana biki. Chassera batwe atuni po amoni makambo. Tango mwana botami, une déesse. Tolo babongo un pouvoir na kati ya zamba. Ebimi lokola mwasi. Ebimi na mai. Ebandi kotambola. Suspense. Ah, metelo bakoboni. Seke mwana ngwa kufate. Po ndenga bikeni basundoli ye. Aleli, agangi, aleli. Na rappelé que masolo oyo eza makambo sala makala. Le jeune prince lelo a commis le roi. Azobeta lisolo na ezemo pena bampaka. Bango bazoyoka biso tozolanda na bilili. Une déesse apusani amoni mwana zolela mama kufi. Oh. Abanina nukokata motolu. Abimi munganga kaka ye moko. Aye ko batela mwana oyo pona nini e? C'est ça la question. Disparu. La suite des événements bande ko kolobela biso. Mwana oya bikaki lelo mwana ngwaza wapi? E pona nini mokili oyo likolo ya makambo yo zamba ekoti ba monstre. Lelo ba innocent ba payer les pots cassés. À suivre prochainement.